Boy malam na haut-parleur, mbote na bino nyonso bipai wapi bozwami. Merci mingi na confiance et na fidélité pour renouveler Rabiso au jour le jour. Le lot tozali na émission na bino bolingara mingi spécial échange na mama Yvette oyo azali moko ya ba mama oyo bazali ko yika mpiko na kati yetumba oyo ba yela Rabiso ba révélation. Izali ba mama oyo bazali en contact toujours na molimo ba koko na biso bazali koloba nini boyebi que surtout lingomba Mont Carmel bango kuna ekumba maka na papa na biso ngunza mabiala oyo azali moko ya ba azali instrument ba koko bazali ko utiliser makasi bango lolenge na bango basala makambo nyonso oyo sengeli basala to pe ava bazo ba décision to pe na makambo oyo ezali koya dans l'avenir et sengeli bayoka epai ya batata makambo o batalisa biso banto o bakufa bakufa te epa na bango soko lingio solo la même oyo ka papa na yo akufa bakobenga ye okosola na ye bakoko na biso bakufa ba papa kimbangu bakobenga ye okosola na bango okoyeba ndenge ni ba directif ezali kokende mais na moment oyo tozali un moment très crucial pour na mboka na biso et sengeli toyeba mboka na biso et tozali kokende wapi makambo nini ezali koya liboso po ete bakonzi ya mboka na biso bafongola matoyi malamu balanda biso bandeko bakongomani nyonso balengelama na makambo ndenge ezali toza kosenga ke bakonzi balanda yango et puis ba joyango avec beaucoup d'attention parce que makambo oyo ezali masekite mama Yvette azali suna biso awa mbote na yo mama mbote ndeko mukendi boni yo mama uzali malamu nazali malamu na ngolu ya tata nzambe. Voilà mikolo leki mwa mingi tozongi lisusu awa mama Yvette ndenge oyebi le mesano esengaka toujours ko se présenter lisusu na bandeko oyo nano bayebi yo te peut-être ekozala mbala ya liboso bana mike bilenge batata bamama bakoka suku koyeba lisusu na mwa précision moke na pesi mama Yvette to pe mama Mayuku po tozala ba livre ozali nani mbote ndeko mukendi mbote baye banso bazali koyanda biso na ngunga oyo ngai nazali mama Mayuku ndinga Yvette nazali moko kati na basali ya Nzambe nde molimo ya tata ezindaki ngai nalongwaki Matadi kokoma mboka Kinshasa pona kokobaka kosala mosala oyo tozali kosala lolenge papa mukenda lobi kolobela pona makambo ya molimo ya batata nazali mwasi ya libala mama ya bana misatu nakanisi na suki wana. Voilà mama Yvette ba révélation oyo salaki na dernière émission tozalaki nayo et si suscitaki ba réaction ya bandeko ebele eningisaki esika wapi otalisaki que mbutu na molimo ezali kotalisa ke bakongomani tozala tolengama bakonzi ya mboka boyoka botala ndenge makambo banguna bazali kolinga makambo bozwa ba message yango pour que boye bandenge nini ya ko prévenir mabe eyate to bandiki eningisaki mingi mais toloba lolenge nini mikolo pe umela kite to mona kipeke mo ba réaction moi mbutu oyo kokaki koya mais siko to moni kimia ezali mais posa na biso zali ya koyeba na mikolo oyo tozali kokende bakoko balobi nini kimia et koti kotika la définitif to nini oyo ezoko ya na mikolo oyo ezali koya matondo mingi papa mukendi pona motuna tokoloba boye ezaka malamu mingi tango tata azali koloba molimo ya tata ezali koloba pe ko avertir bana bayeba kotosa yango tolobaki soki mosali tata atelemisi moto po aloba ezaka malamu mingi olio ya kotia tembe kokende kotuna tata lakisa biso maloba wana ezali solo to solo te po moto oyo ayebi koleka nyonso ezali kaka tata ye moko alobelaka biso na nzela ya molimo na ye pasi eza mingi po bana bazali na botosi te tokobakisa lisusu boye papa mukendi oyebi ntango makambo malamu elingi koyela yo eza na bato mabe mpe batelemaka mpona koluka koampeshe kokisama te ndenge tozomona mokili oyo nyonso ezoleka na Kongo awa eyebami bipai nyonso
même bato baza koluka kosala biso mabe bayebi pe na tango batata na bango batelemi pona kolobela bango. Alors bakoluka ba moyen nyonso bakoluka kokotisa po bino tango boromona bolobi ote tala kimia yango menzo kande ezali ba stratégie bazali koya nango pona koluka ete libota oyo tozwa oyo tata azobongisa pona biso te. Yango wana esenge na biso tozala keba pe tozala penza mayele mingi. Po soki tokozala mayele te tokozwa ka ba jugement na bomoto ekozala pasi mingi. Mais batata bazana esengo te. Soki na zongi boye po batata bazana esengo te. Po ete libota elingi koyoka te. Ezala bakonzi, ezala basali na nzambe, ezala biso moko bana tozwi matoi tokangi. Yango bapesi maloba na zongi lisusu pona koloba. Moi motune ezali mama Yvette parce que lobi que tozali koyoka te peuple congolais na minitio misusu bazali na bazando bazali koteka to pe le roi to lo baraba wenze misusu na ba misala misusu na marambo ebele misusu bazali kolamba et consort misusu bazali kolela na ba hôpitalo misusu bazali kosepela na ba feti mais tant ozali koloba na ngi susu o manyo na lisusu malamu le peuple a la responsabilité na été alors sur les camonniers zali ka ba konti ya l'état mais talisa na na biso ba konti ya l'état na peuple congolais comme aux hôtels ce qui est bazali bana ya batata talisa biso to BBC wapi matondo de komukendi solution ezali kaka moko tolobaki tango to mataki na plateau yo tobi batata batindi biso nabaki tata nzambe atindi na nzela ya batata ba koyebisa na mokili ete tobungi nzela ya tata tozolanda susu nzela ya tata te raison kaka yango wana nzela ya tata tozolanda ngo lisusu te tokei na biso na banzambe mususu ole tobelela nzambe ya batata na biso tobandi kobela nzambe ya bapaya yango wana ezali pasi pona moto azali kotambwisama na tata na ete atambula na kimia to alonga na elikambo oyo azali kosala e yano ezali kaka yango na mususu ezali te tozonga na nzela ya batata totambola na nzela ya batambe ya batata pe ya bakoko na biso na ya basantu oyo tata atelemisaki pona biso loposo moyindo tozali komona tomona kineti ministre ya justice kotambola na ba mangomba bien que tomoni bango teneti ata epa ya ba kimbangiste to pe bangunza to pe banini mais tomoni epa ya ba pasteur misusu o ba baloka baza ko baluka na se bazali kolela Yesue Zambe et consort bazali kolela bazali ko baluka na mabele tomoni ministre azali ko sala mosala kotambola tomoni ministre ko sangisa bato pona basala libonde li pona mboka mais nini batata baza ko fongola kaka motema te mama Yvette libonde li nini basali te nini to salite fongola biso non to ko pona mesika wana ba kongomani baza kolanda biso na ngwa oyo toyebisa ki bango na plateau atolobaki yango bokoki na bino ko banda ta banda du 1er janvier ti 31 décembre soki bo tamboli lolenge tata nzambe alingi te bokozwe yano te pamba mupamba nyonso bozo sala wana tata azalaka moninga moto te azali mokonzi azali tata alingaka batosa ye bazali kobela nzambe nini baza kobelela nani baza kobelela po tata yoka bango tozali ko survoler muke meza moko musu foto ya kotalisa pourquoi balobaka nzambe ya batata eloko wana bato bazo comprendre ngo mingi te et pourtant biblia o batangaka na kati bana Israël ba expliquer yango mais tellement que batangaka ngo na mayele ya bomoto ndenge ba expliquer bango tolobaki ndeko mukeni makambo ya tata nzambe bakotela kango classe te poso okekota classe ngai yo epa nanga kotanga na kopesa yo compréhension nanga et tellement que vous avez confiance que ngam nazola ki sayo okondima makambu nyonso makambo tata batangela rango kila cité yangwana kuna batalisaki pourquoi eza clair na ebite batanga biblia yango ndenge nini
bana Israël eza Biblia une partie surtout mon Ancien Testament ezali histoire ya bana Israël ba rapporter histoire na bango ceux qui pesa ki bango to batu ba koma ki yango mais bazui histoire ya bana Israël ba rapporter yango pona kotalisa mokili ba ko pesa bino explication o ezaki na mituna bango yango il faut luka explication o ko ute pa ya tata Nzambe tango sengi molimo na yo asosolisa ngai ndako sosolisa yo mais soko yena mayele o déjà ba kotisa ki yo mozo bososo ezate po okoyeba te vérité eza wapi lokuta eza wapi mais soko tuni ne molimo ko yebisa yo en tout cas oya lobi eza solo to soit oya lobi ndambo eza solo te yo zwa kaka kote ya solo to oya lobi nyonso eza na ngolo kuta mais neti to tuna kate to ndimaka kaka parole soki nini balobi évangélique c'est comme l'évangile oui absolu déjà on dit seulement amen parole absolue lobaka amen soki molibo po tato ko mona ete akitaboy alekaka kaka kati na bato alekaka na lolenge o ya lingi akoleka kati na mwana 10 ans ko yebisa ok te boyete yo lobi parole absolue okozwa sule okozwa te yango tanga toza na boyebi tango baye ko bakisela yo fotuna tata est-ce que ça bongo balekisa biso même na français dissertation non ba peso texte siko ba bino décortiquer comment ko ba penser à mutu wana c'est na ko tuna yango ba l'homme spirituel il faut comprendre que nyonso to salaka c'est l'esprit qui dirige. Le monde est d'abord spiritualité. Tout commence par la spiritualité. Yango tango tozoye bango te to bungisi bonzambe to komi ko sayela nzoto tala passe ici ke za kobuta. Voilà, là to lamdio malamo mais to yeba sikoyo ndenge na lingomba na bino bo benga kamilimo ya bakoko nyonso po etalisa bino mokili ndenge ezali kokendele mboka na biso ndenge ezali kokendele po koyeba avenir ndenge bande ko balobaka na lopoto mama mayuku nazotikela yo tango ndenge toujours to salaka na ba séance na édition na biso otangela biso awa topé toyoka molimo eza côté total c'est biso nini parce que ba congolais et belé na ngonga o bazo tala bazo landa po ba ba que émission o ebimisa ba révélation et belé révélation ya mokolo lelo ezali koloba nini bakoko balobi nini matondo papa mukendi ezaka pasi po message ezaka batata bazana esengote bakoko bazana esengote bazana pose ya kosunga biso mais bazozila biso to tendre bango loboko po ba force a mutu tie molimo na nzamba azaka poli ayaka tuni soko ndimi asali nini asali mais soki toboyi na biso bango pe bakotala biso kino tokosimba moto tokoyeba esika nini tokosukela soki tokozonga biso soki pe tokoboya ebongo ya bango nini ezo dépend na biso yango lelo toye na message oyo batata bapesi lisusu pona kotalisa nini oyo ekosalema nini oyo bango balobi pona mboka oyo po batu bazolela bayokaka biso bayokaka ndenge tosengaka yango wana bapesi susu eyano pona tina na makambo oyo ezoleka na mabele oyo nakanzi ndeko mukende kopesa nga tango napesi yo tango mama ndenge nalobaki monoko ya ngai maloba ya ngai te yango nalingaka mingi na tanga yango pona bakisa te pe nalongola te nakanisi tokotanga message oyo ezalaki mokolo ya eyenga ya le 9 mars 2025 kaka papa kinkita nde ayaki koloba nakanisi na mikoleko ya tokotalisa nani penza ye azalaki tobandaki émission na nakanisi tosukaka wana nani ye azalaki boye penza azwi maloba na kombo ya batata nyonso pe alobi bitumba wana etali kaka bato ndambo te bobanga te boloba na bango ngai nalobi ngai nalobaki na bino tobandi likolo abandi kotanga bamboka natangi yango te bokiti bokoti bozwi yango bobimi bokiti bokoti bozwi yango bokoti bozwi bandundu nyonso ekei ekangami lisusu bato bakotomboka bakoloba bozongisa biso ndenge tozalaki
kasi tango bato bakotomboka ezala kaka bitumba ya bato mokete kasi ezala bitumba ya bato nyonso. Nani akoluka atambwisa, nani akobeta tolo azali mutu, moto ya liboso bakokata ye mutu, ya mibale bakokata mutu ekozonga, bakati ezongi, bakati ezongi, bakati ezongi. Mikoleko ya mbosanza oyo esila makila ekotanga lisusu na mboka na bino kobanda lelo tina suka makila ekotanga lisusu po bakonzi na bino bazoyeba te nini bakosala, bazoyeba te bakokende wapi, bakotalisa ngambo nini. Lokuta na bango bakoki kobenga basali ya Nzambe nyonso, bakotisi bango mabondeli. Lokuta na bango mokonzi na bino tango alapaki ndai bolakisaki ye na miso ya tata, bolakisaki ye to botikaki ye na maboko ya bakoko, bolakisaki ye nzela alanda to bolobelaki banani. Nini bosalaki? Bafandisaka na mabele, babengi batata, bafandi nzinga nzinga, bolobi botala ye, bomona ye, atambwisa na matambe na bino, bino bobatela ye pe bopesa ye, bokonzi na maloba na ye pe nguya. Nyonso akosala esimba, bosalaki yango, pe na sima na yango, ezala makambo mosusu wana balobaki etali biso te oyo basalaka. Tango osali yango telema, kozela te apesa yo kaniaka, toyebi ye te, bokende koloba na ye toyebi ye te, toyokaka kaka, tomona ye te, balakisa biso ye te. Sima yo luka kimia, sima yo luka otambwisa malamu, lokuta mboka oyo ekobonga te ata basali nyonso lokuta. Oyo amoni aza ya kokoka azwa maloba na ngai abongola yango mboka oyo ebonga. Ekobonga te. Omoni bino bozwi lipa bolie wana peuple. Bozwi kwanga bolie, boluka te kobonga sima ya bakonzi na bino. Bozwi bonzambe ya bapaya bongumba meli. Bonzambe na bino bopesi mokongo. Mobateli pate oyo akoloba bongo te abima. Biso toloba oyo ya biso totala banani bakolo mabele. Mabele oyo ezali ya tata ya banani, ya tata na bango ou bien ya tata na biso. Tata akoyokela nani? Bo pambana, bo baluka, bo lala na mabele ekosimba te. Boko bebisa bilamba pamba soki bo baluki na mabele. Basakoli na bino bazo sakola, bazoloba pona mboka ezobonga kalate. Uta balobaki kalate mvula mibale misatu mine mitanu ezobonga kaka te. Ngai banda nalobaki ekobonga te ti lelo ezobonga kaka te. Tango nalobaki na bino makile ezosopa na makile esopanaki. Bango balobi bitumba ekosila, ngai nalobi ekosila te. Kalate bolingi bobungisa lisusu eteni ya mboka ndambu bobungisaki yango. Nayebisaki bino balobaki na ngai napona eza na baoba mibale esengeli moko ekatana. Nazotala mokolo nakobaluka boye nakopesa nzela bakata motu ya mokonzi ya mboka na bino. Nde motu na ye ekokatana ekokweya na mabele. Soki na sepeli na kosenga bapesa nzela bakata mitu ya bato nyonso bazoyokisa bino pasi pe bakokata yango. Kasi ata nasali yango, nani akondima ke ngai nasali yango? Nani akondima yango? Nalobaki na bino, mwa bitumba na bino balakisaki ngai kaka bato zomi. Balobi na ngai zomi kutu ozwi eza ebele. Tinda bango, bitumba ekosila. Pe bayimbaki nzembo, kati na nzembo wane lakisi bazotalisa pasi o bango bamonaki. Tango bakangaka bango na bafalama. Ezayaki po na biso. Mais ti lelo biso tubwaki bango. Maya miso na bango mwaika uka ezate. Batie biso na boloko poto kufa.
batie biso na boloko po toyoka pasi botiki biso tokati mitema na kati ya boloko bobandi biso te bokanisi biso te bolobi ata te botie makelele te po babimisa bakoko na bino bogangi te po boloba esili penza esengeli na bino bobimisa bakoko na biso bango basali eloko te bakufi penza na kati ya boloko bafingaki moto te basalaki eloko ya mabe te bateyaki sango ya tata bino botiki bango na boloko bolingi mboka oyo ebonga milimo ekangami na kati ya boloko bazoya kosala mosala na pasi bokosi kobimisela biso mbuta muntu botiki bana na ye boyebi nini ememaka na mboka nalobaki na bino bango moko kutu Israel bakozwa kimia te bakobanda kobunda kaka ti lelo oyo tata atindaki mpo na ntina na bango bakangaki ye bakatelaki ye etumbu babomi ye batiki ye te abima babimisaki ye te batikaki ye kati na etumbu lelo bazoluka kimia to lelo bakonzi na bango bazoluka kimia lokuta ata babengi bamboka bapaya bafanda babongisa ekosimba te ndenge moko na mboka oyo tosengaki na bino bokoma mikanda bosenga babimisa batata na ngai babimisa bamama na ngai moko te azwaki makasi ya kosala yango moko te akanisaki yango bozwa oyo ngai na lobi boyebisa bango moto mosusu te akozwa akolongola ndambo oyo ngai na lobi aloba ndenge na ye boloba ngai na lobi mboka oyo ekobonga te bakosala eloko te kibokonzi na bango esimbami na makila na maboko ya bato mabe ya banzambe ya bapaya batiki bakoko na ngai na boloko batiki batata na ngai na pasi bozoluka ebonga na mabele na bango bonyokoli bango pe biso bino bana boye tokanisi bino boza bana nzoka nde boza bana te bokanisi te pasi oyo bango bamonaki na ekafela bakati mitu ya bato oyo basalaki eloko te boyoki ata pasi te soki bokobunda bolonga bino soki bokobunda te bolonga te bino kaka bobosani mbuta mutu azalaki na boloko ye moko te tango bakangaki bango baye boloko ya Tisville etondi bakoti bapesi bango etumbu bakei na sima baboyi kotinda bango nyonso bakende na boloko esika moko bakaboli bango po bakanisaki soki bakangi bango molimo ya tata ekosala nini ekokangama te molimo ya tata ekangamaka te molimo ya tata ekufaka te bino lokola bobangaka bakanga bino bobangaka kokufa etali bino po olobela mutu solo ozobanga koboma yo ebongo soki abomi yo ekosala nini nani alobi soki okufi okoya lisusu te nani alobi soki okei mosala oyo ekatani soki bokoyoka boyoki soki bokoloba na bango boloba na bango bobomba te tata na biso alobi azwi bokonzi bobeti maboko tolobi na bino boloba na ye aya mbango aya komela mabele soki te akosala eloko te lokola bokangaki monoko na bino bokobanda kaka kosela bato makambo ye akoti nga nakutaki ye asalaki nanu malamu te ekozala kaka bo mosusu mpe akoya koloba kaka ye ntango ayaki asalaki te nakutaki eloko te bozokoselaka bato makambo me bakoko na biso bisika bazwami bayebi mpe makambo oyo bamonaka makambo nyonso tosalaka bayebi nyonso bamonaka donc tobombami te na misu na bango basimbi mboka mpo na kopesa esengo na mabota na bango mpe mabumu na bango kasi mpo na kopesa bino esengo te bino bosepeli na bango bolobi bokonzi nyonso eutaka epai ya tata bokonzi nyonso eutaka epai ya tata kasi tata abwakaka moto oyo ye apesi bokonzi soki asali te oyo ezali posa ya tata yo ozokanisa tata azotambwisa yo nzoka nde tata abwakaki yo mpe apesaki yo mokongo po oyo ezali posa ya tata osali yango te bokaboni penza na tata boyokani ekozala te mpe obengi pasi na likitani na yo wana ezalaki maloba oyo maki mokolo ya eyenga
donc eyenga oyo ndeto lobaka dimanche maloba o même oyo azali koloba azali nani ezali koko nini boye po azoloba ke abeti lisolo ya bandenge baflamand banyokola bango abeti lisolo ya prison ekafe la est-ce que se présentaki bongo penza ezalaki papa kinkita matumona ndenge tolobaki ye avandaki na biso atikaki biso na 2017 pona biso ezali kokamwa te pona bosanaka te na 2013 naza na video wana ezali ko mosusu aza kopesa message alobi mboka oyo Kongo oyo nazana nuna bino me bozomona ngai moto pamba me kozana tango moko bakonzi na bino bakopotana bakoluka nzela ya kobimela me eloko moyo kosimba te mboka oyo kokota na pasi makasi me na kozala susu na bino te. Donc makambo tozomona esi elobama papa kinkita loba penza ebele po na mboka o pe ebele ya bakonzi na biso abayebi ye me po na nini tomikimisa na nzambe mosusu yango la moye toyoka o tata zoloba na biso na nzela ya batata na biso eza te pasi nyonso yango. Mais tozo moi motuna ona tumoni na yoki lobeli likambo ya bandundu bisika ona to sosoli malamu te elobi nini mama Yvette eza na ndambo susu ya mabele ekokende neye molimo ezotalisa makila ekosopa na tisanza oyo ekoma na suka po bango bamonaka etika sika bato bazobongisa makambo yango balobi ata boke koluka bapaya baya na mabele na bango ekosimba te ata bolobi o armée américaine o ya Russie na mabele o bango bavandi e osimba te nzela ezaka moko tobaki mokonzi ya mboka akota na chambre na ye basengi ete kuna kuta kofuta biavo ya tikete aobimisa ba frais de mission te kaka na chambre na ye akota abelela tata po tata ndazali mokonzi na biso nyonso alakisa ye nini ya sala aya na mayele moko te na mutu na ye atikala pamba atuna tata alakisa ye esika nini akozwa fongola po bafongola mabele oyo yango kaka basengi ye yango kaka basengi ye aza na dépense akosala te akende yango eza pasi mingi totanga même na Biblia bana Israël bazalaki soki makamba boye peuple nyonso azali conscientisé même bino bapanzi ya sango ata lelo bokoti na ba TV na bino kuna bobandaka ote quel projet o solution nini to kanisa to réfléchir pamba mupamba solution ezate malamu kutu bobanda kopanza ya sango peuple to zonga to yoka o tata za koloba to lela to bonda nde tata akokita akotalisa bino nzela o bokotambola po bosala nini po bolonga po yenda za na solution o ezali ya malamu po na biso makanisi na biso te kopesa solution mayele na biso te moto kopesa solution mais tata lobi na tango oyo bolongwa na ba divergence nyonso bozana ngo bozala kaka bon moko po ye ayaka ko exploser gloire na ya monisaka nkembo na esika bato bavandi esika moko ata bosaiso ba gouvernement na bino ya union nationale eloko te pamba mupamba ekosimba te ole kutu bolekisaka temps po babi le temps c'est de l'argent asalaka o basengi asala o basengi tata akolakisa ye pe mwana oyo atosaka tata atalaka mabe oyo osali te mais atalaka motema oyo eza disposé soki ayoki tata akolakisa ye soki akotinda ye epai ya moto oyo alingi soki ata mwana 10 ans soki alobi kende pa na ye soki eza ye tata kotia makasi kati na ye soki pa alobi epai ya yo ndeko mokendi tata akopesa yo formule soki alobi yo epai ya moto songolo tata kopesa formule mais tolingi ezala oyo tata asali nini aponi mais oyo bato baponi te po soki moto mutu aponi eza pasi po soki eza bongo te bofingisi tata nzambe ye akota kaka makambo bango baosola nga na yo mwaye toyeba eza te mais tata akogide ye po babi le bon guide eza kaka ye moko so tata nda abundelaka bana na ye alukaka solution ndenge nini bana balia
ndenge nini passe si la kati na ndako na ngai. Mais Moutoroz à la pembeni n'a été comme conseiller ou tam susu wayebi réellement maman bango ndenge bango ba fonctionnaka pour que ça la tam susu le moko étrange to pesika pona tata yekolo na lolenge bozali kosinga pour ayamba ki bato ya catholique ayambi ya ba protestant ayambi ya l'église de réveil ayambi baza kosinga na basala ba commission et consort azo sala nyonso wana mais tant aux hôtels c'est que dans mon monde dans mon livre bakoko bazotel c'est biso tout cas que banguna mais eux ils bomba ma eux ils kolinga ko salema les hôtels c'est toujours signé à mabe mais moto ya roki ko zala même tout le monde peut tout a changé na cabinet c'est-à-dire que mon konsambo quand même ko tel si biso que à mon cabinet ne boîte qui pamba mupamba elote asala ka o bazo sengai soki te maloba nyonso elobama ki pona mboka o ekokabwa na pe ekokokisa asala ka bo solution nyonso bakoluka o ewuti na makanisi na moto eloko mo ekosimba te ata kasi kuna balobaki o te Rwanda bima tozomona ninya ta batiaka tembe na molimo te tokozwa kaka ta tozwa ta lisolo ya tour de Babel babitika to sala ndako oyo to komata biso ti to koma likolo to lukesika tata za bakomaki molimo asaki nini aluki ka formule mo utapanzi bango yango na tango oyo ata oyoki bango moko balobi ete bamindele wana bazali simagero koma mutaza simagero akoluka subolamu nayo bayebi ete Congo oyo eza na makambo ya minene tata alingi ya sala bayebi yango bien bakotika bino kimia te yango wana boyoka bato te boyoka moto te boyoka kaka tata soki bayebisaki biso mutu tel nde toye tolobi no ye moko alobi kota solola na ye kota solola na ye to salela bwanya na yo salela bwanya na yo eza formule simple o dépenser na otende ko mukendi obimika soko ozali na salon ozui kaka ata un cas asengi na yo eloko te kaka souffle moi maloba na yo kobimisa est-ce que ça passe soki penza oza na bolingo ya mboka oyo soki ozali penza tata mpo na libota oyo mpe bana esengeli boyoka mongongo ya tata yambo yo tia tembe luka yo po kota obondela otuna tata nga makambo na yebi te zamba ya liboso to nazoyoka nazo comprendre te nalingi otalisa ngai eza ndenge nini po soki biso pe bana tokozonga te kozala pasi mais soki ebele tokozonga babi la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais peuple nino akoganga tata yoka peuple nino akobimisa mongongo tata yoka tika ete bososoli eya tika ete bososoli ekota kati na bana. Voilà. Alors là, tu comprends qu'il y a souka, il y a manara ya mokolo ya lelo, nambolobi maman mayuko selinga nzoto malili vraiment bande ko baroki pe ko sala ba mituna et puis là pe cabinet ya mokonzi mboka o kotisika pe zali ko landa topé bandeko la famille topé ba ministre consort bazali ko landa bandeko bipai na bipai bazali ko landa soki balingi batuna motuna baroki ko sala le lenge ni poto moni pe numéro zali affiché wana mais est-ce que ils un appel normal WhatsApp est-ce qu'il y a un groupe le lenge kani bango pe baroki ko en contact na bino soki balingi batuna motuna téléphone ezali de komu kendi message elekaki ezaki na bandeko bayaki kotuka batunaki ngai soki moyen ezaki bamema ngai epai na bango biso tosala makambo na sentiment te tokotaki totuni batata bapekisi babi bino bokende te eza na bino bokende te asalaka oyo tolobi na ye po ezala bandeko bayaki o ayebi te ndenge nini basalaka badémarche mpona kokota pa mokonzi biso tosala na sentiment te po yango na kotunga ekamusaki ngai parce que mamanaki ebele tosalaki balandaki babengi bino na bokei te batata bapekisi balobi ye asala oyo basengi ye
na kotosa o balobi nanga soki bakoluka batuna na nzela singa batuni mais toko kende kaka ndenge baza koloba soki balobi boye boye soki balobi te bon soki kokutana mpona kokutana papa mabiala kasi ezala papa mabiala akosala kaka oyo bakoloba na ye telefone ezali soki soki basepeli basali yango soki mpe basepeli te eza kaka bango babengi soki baza na besoin ya conseil babengi mais ye balobi na ye akota atuna to tokosenga ye asalela bwania yango kaka tokoki koloba mais tokobakisa boye bongo nyoka na bino te baya kokotisa bino bagene na 1 mois bokokufa nzala pamba bokozembuka priere ekomata te bobaluka na mabele bobongisaka mbongo basavon osokola bilamba mpo ekomata nango te batata balingi lisusu te bayebi biso tokoexplike mbala nsima na mikolo ka soki tokozwa nzela mokili ya molimo etambolaka ndenge nini mpo bato babanda kososola mpo peuple azososola te mosusu eza mpasi mpona kokondane bato mpo bazolakisa bango maloba oyo esengeli te ndenge nini mokili ya molimo etambolaka yango balobi soki tosali toyoki koyebi tosali bokende kuna o c'est grâce à un tel oh c'est grâce à un tel esalaka mpasi moto afourni befort oyo bino bomoni te bitumba oyo bomoni te olesiko bo reconnaître kata tata nzambe to reconnaître ku tata nzambe te koma kaka bato c'est grâce à tata nzambe kutula misu totie te ta misu totie na suka mayele nyonso wuti epai na ye moto ayana eloko te na mokili nyonso tosalaka ata mosala papa mokendi ozosala soki molimo na nzambe etangisi yo te okokango te yango wana fo to reconnaîtraka toujours ye liboso biso na nsima. Voilà, Matondo mingi numéro ezali pe affiché vous serez monde na milliers lolenge kani ya ko kota en contact na mama Mayuku tope na bandeko ya bangunza nyonso ya Mont Carmel bisika wapi bango bomozo mona lolenge bango ba fonctionnaka ba consultaka milimo pe bazwaka ba directif surtout vraiment Matondo pona yango Matondo na mosala toujours pense que mbala esima to kosola likambo lolenge kani mokili ya molimo etambolaka etoyoka susu pe message mosusu ezali koya mais ngai mutema kaka pasi na makambo lobi awa mama Mayuku mutema pasi makasi donc na ebité nangoka oyo kutu atozo melata moi eloko ya malili moi ekite koza ezate raisonnement sur la makasi est-ce que mutu sikoyo mama oyo tosa makambo bokoko ya kozala l'abri to ego sekoué kaka biso nyonso Matondo mingi te komukeli tolobaki ete ba oyo bakozala na solo ya batata bakozala à l'abri mais ba oyo bakozala na solo na bango te kozala pasi ekozala penza pasi yango bazosenga biso pe bana tozonga na nzela ya tata nzambe parce que akati nzela na ye tokoloba boye mokili oyo eza lokola société ya tata eza lokola ndaku na ye mutu nyonso ntango asali société na ye akotia mibeko na ye akokata nzela oyo bino boye kosala bino bato boye kosala bokolanda est-ce que na société ya mutu okoki kokende kochange mibeko oyo ya tie soki tosalaka yango te mpo na makambo ya mokili mpo na nini na makambo ya tata nzambe te yango alobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas oyo emonanaka eteyaka bino te bokoteyama te na makambo ezomonana moto asali ndako ne alobi na tie baporte mibale liboso ya kokotela nsima ya kobimela ye moko ayebi pourkui alingi liboso bakotaka na nsima babimaka yo ya oloba ote ngai te bongo ezalaka eza ndenge moko biso tozosala tata asali mokili alobi nzela ngai na kati bolanda yango bino bolobi oyo biso te bongo te sikoyo tozozela nini tozozela tata sepela. Voilà, merci Matondo mingi na la grande équipe technique compagnie Ibiso to pesi bambote na ingénieur Yvon Zakiwana Elongona Eloimingelesi ba salaki que
beaucoup quoi ko mona biso malamu kuna na masini. Merci na réalisation et pas ya ndeko molopwe wazaki wana na sima ya caméra elongo na mama Esther basala ki mosala malamu. Merci na bino nyonso bandeko botela rabiso na télévision na TNT na Bluesat bandeko pe boroki ko télécharger application pour na hôtel rabiso bi pa nyonso bozwami quel que soit kokoso na yo na transport na nzela ozui kaka okomi blé OTT na Google Play Store au télécharger application wana okomona ba chaîne nyonso ya Congo pe oluki au parleur TV okomona ya biso et puis na YouTube surtout kuna bandeko tali biso boye tiki la biso message commentaire na yo commenter bandeko aimer vidéo les lo lengi ya ko contribuer na chaîne na biso et puis pesa likanisi na yo to pe komela biso na ba numéro le lengi kan yo ko contribuer pour na mosala tozali ko sala et ko sala biso malamu mingi to kotanga pe bino prochainement pour na ba dédicace et consort c'est la famille au parleur télévision comment moko ya ba communauté na biso surtout matondo na mama Mayuku Yvette pour na masolo kitoko toza kozela bandeko pe balabaki na tourner na bosani deuxième livre ekoyakan est-ce que déjà calendrier zali est déjà disponible to na noté toza kana na premier livre to lingina to vulgariser ya liboso vraiment ya liboso pour yango eza départ eza fondement eza toujours ezali parce que ceux qui fondement base ezate ata to eto bakisi ezaka musala moko ya punda yango ne sengeli base tozo banza mikoloko ya to banda osala un peu ba conférence conférence parce que moni télévision ezata mais la conférence beaucoup ko zwa ta moi temps koleka batu bazo poser ba question poto la kisa batu pourquoi esengeli kolanda nzela ya batata lolenge nini tata asalaki akataki nzela na ye batu ba comprendre soko za na mutuna otuni po bososoli eya po moni batu bazo ko comprendre te po basi ba kotisa bango makambo moko boeza passe mais sengeli na ba conférence to banda ko partager mutazo tuna boye azo comprendre pourquoi peto ko talisa tango bo bando luka boye lukanzela bo mona ba réaction nini ndeni ni tata asalaka na nzela tango batu babandi kotosa ye ndeto komona ezali esengo kotambola na se ya matambe ya batata na biso Matondo Mimi comme ça to kutani au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye. Merci.